je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ndenge ngana bino tosolaka. N'émission na biso, nous voulons savoir émission rataka jamais nabanda kona bino bandeko. Pona nini erataka te? Po bino botinda ngana lo baba bakatier. Ibo manga bakatier silaka. Nakobeta. Jamais bapola babeta kaka mais to mona ba biso ba poli. Bazi ba pingu ko ilo kwa bibi en poule donc wana makamna bongo na boyi bakatier nyonso ya Kongo basangana babeta na fimbo. Pia. Nakufa na lela mama kuide bongo kuna ngana sekia mukuse. Yata ya mwana deza ponga champion local za ramola ite na mukuse makasi pona ndela fanda boite. Mais na bali mission liboso na bande mission pour pe mombote akotanga ngaba na chango te bana lukunga te bana nini te na kotanga bina ngoso modo bafanda ngatu lo sako kote bozali pe na bosente ko bongo ye vient na prosper bakine mwana dalasa tongo vie le sako kasi tel père tel fille Chanel bakine moi simbingadi na lo bateau na lo bate na bi moi simbinga limbisa champion limbisa na mama Fatou nani mama Fatou nani na bosali et puis moi simbinga mais to bombi kango zo bombi yango moi simbinga mususu na bi Brunette Lonzoka mbo moninga ya Melanie ya bino ngona kasi na bi biso sto ke nembango ska président Abdon Etina mutu ya bato oya pesa kana gauche droite ye baté quoi na bandi émission ko ba mabanga mususu c'est ko ezaka bongo do obwaki ngate na ko bwaka na ngambe na suka ndenge bongo na yebi ke bien na ngai Eric Tola la Perere kuto zali na yebi zo lela lele o leki na ngafuna ndenge ni mais ba na émission mususu na sima na ye wapi na oto za na changu na kendaki pe mwamba mais na zongi siko na côté ya Funa juste Funa kutaka sa kubu donc za tuye wapi tuye ko luka champion animal. Voilà, champion animal kenabi azali champion animal azali mais ataki na se po ba combat bundé de là où tu vas tourner par-ci par-là tu vas ito tika no ape mandam bisco tuye ko luka ito tu na tuye ba nini ezole champion animal mbote no champion local mbote na ba abonné ba suba tunyo so balandaka chaîne biso nous voulons savoir Animal champion de Kinshasa, le gouverneur, Lion, le gladiateur, Lion na bango. Donc, et pas cela. Moutalak le guide suprême. Donc, si Bote na batunyo so bazili Bakou, Orlando Biso, Nangonga Ono. Angaï, na éviter donc, na séparation dans l'émission champion animal pour na champion animal à sa calme, na so tout molier. Mais na ngi muta tout molo le loté. Na ngi to ba champion animal. Ming bana nous voulons savoir na Arc-en-Ciel télévision baba ki wabi champion animal zo kanate gouverneur ay abunyi mboka bu ba prince bukani o mai côté li banda ko pona gouverneur azo kanate musala ezo kanate gouverneur silence na yo ezaki ya nini ndeto mtoyeba. Merci beaucoup champion local, je crois merci mingi que nous invité na le sur la plateau nous voulons savoir et manquer nga mingi ko le belé na l'équipe na plateau na hôtel ce n'est que normal. La émission, l'émission la plus suivie dans le monde. Donc, ce n'est que normal. Les champions de Kinshasa, le guide suprême, les KT. Donc, ce n'est que normal. Donc, absence dans les acquis du combat, tourner tout ça qui na Congo Brazzaville, Pointe Noire, et aux à Kinshasa. Parce qu'il tellement dégâts et belé dans zoto, choc et kota qui est belé. Parce que bien, mon arato bunda. Oui, tout ça, on peut plaisir. Afin de supporter l'animal, quand on a animal à bunda, ils ont ça bon c'est vraiment. La sima ba combat wana tozala na ba retomber. Ma conséquence c'est zalaka. Wana ba tebele ba baraté pour souka ndaku, la maman a besoin ndaku de basi na besoin ndaku de ba passe tout le monde na bala na ndaku ba yebi. Kuna zalaka ya ba fingi kuna bunda ka bunda mais na sima tout le monde a mamaka mususu. Tonton na uti a tourner zaki na Congo Brazzaville na ye Kinshasa, azaki ba choc na niveau ba côte, na genou. Dans un choc, on a visité belé. Quand on a eu, après 2 jours, j'ai eu problème dans le genou. Genou est vimbé, comme vraiment mené à l'hôpital. Donc, comment qui radio, échographie, comme hémorragie interne. Donc, c'est vrai qu'il va ça la ponction. Donc, ponction, ils ont donc, il faut pas de seringue, il y a mon il y a il faut pas que tu aies 4 à genoux, pour pas benda. Là, tout. Donc, Azaki vraiment hospitalisé.
santé ezalaki malamu te, même so talinga bien omonaki naza vraiment à 100% te, mais omonaka manzaka na mino ya lion eza kaka champion animal. Donc omoni question nanga ezalaki mamana koma kote nina koma sikote, mais ntango olobi ebenginga mwa mayele ndambo nsima ntango okokendaka bakomba bongo okelelo okomba okomi mpe kuna ozwi bashot bongo producteur ndako alandelaki wana to yo moko personnellement to fédération oza champion hein? Merci beaucoup na eloko soulevé, c'est très important. C'est par là que tu est-ce que tu es en ligue, est-ce que tu es en entente, est-ce que tu es en fédération, tout ça. Donc, beaucoup de organisation, il y avait un producteur, appelé Sergent Jérémy Garçon Bote d'ici Kazari. Vraiment, saluer, voilà, Azo Tombo la catch, voilà, Azo Tombo la catch. Voilà, donc, Atika Kingate, quand on a équine, à côté hôpital, quand on a hospitalisé, je crois équipe même il y a une délégation avec même Kolandanga tina hôpital et puis Atika Kingate à la Kinga, ça c'est vrai, photo le baba vérité wana. Donc voilà, d'un côté organisateur, c'était bon, ça qui suivi là. Mais là on est là, si que toujours en étape à kiné, toujours dans la kiné, malgré tout on est la kiné, mais non lié à Karabat. Champion animal, lion tout. Somme à lion ezakaka. Aïe, je l'ai tout le ballon mouké champion animal. Okendaki Braza bolimbisa bomona ba combat Braza totaki te bon eza mutunda producteur atinda bona Braza lokola a sollicité ngai te na voyager encore voyager na personne na moto mais vu que aza animal à part na ndenge na mo pas vraiment ba image là azala matine pe ba image je crois que avec des images bientôt awa tout à combat ya Braza muke to mona ndenge nini ata mo combat moko ya Braza lekaki pe na sima tozonga to ya dino oyo uti kobunda awa mpona to continuer émission na biso kitoko. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngo ebembi te Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka Place Makoso za Barbie ndenge tozao Consommé reste 9 minutes. Après ces combats, Sibolite Abarambois se prépare. Entering animal. 3. Robert Vignon Médéi.
aussi à la Palmas. Et ça du ring. Voilà, c'est bon, voilà. Juste après ce combat, Simbolita Barambra se prépare. 1, 2, à dégager. 4 minutes consommées, reste 6 minutes. Les piles, Balobi sera à la robe. Les piles seront à la porte. Reste 5 minutes. Isaac Window. Nous avons ex-débat signé sur Bassinabiso. Quand dans le mythe. Yinji. Animal n'a fâché. Le premier on va filmer l'anti-complexe. Sur l'anti-complexe que filmer, c'est pas lui. 2. Juste après ce combat, Simbolita Barambra se prépare. Reste 4 minutes. Hein? Le pauvre animal. Jouer la Diable Rouge à Boya ou bien malheureux. Il attend. En service à
Alors, 12 millions. Et Mata. Est-ce qu'on va signer un Animal enchaîné. Vas-y, maman, vas-y. Il y a pas de temps, il y a un an. du pouvoir. Animal, 2. You are zoning. Reste concentré. Isaac Ouinda. Vas-y, oh, vas-y. Vous savez Somini. Vas-y, vas-y, vas-y. Elinzi. Elinzi. Allez, vas-y. Ah, il est lui là. Est-ce qu'il y a abandon? Reste 2 minutes, est-ce qu'il y a abandon? L'animal est fort, pardon. Est-ce qu'il y a abandon? Je n'ai jamais vu un carton Abandon? comme ça. Est-ce qu'il y a aussi abandon? Animal! Non, l'animal est... Animal! Est-ce qu'il y a abandon? Animal! Est-ce qu'il y a abandon? Non, il est fort. Non, il est fort. Animal, n'abandonne pas! Est-ce qu'il y a abandon? Animal! Est-ce qu'il y a abandon? Apparemment, Sibolite se prépare. Vas-y! Vas-y! Je m'appelle Maboko Nzambe Makambango Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. OK Braza, na Braza osaki d'espoir vraiment. Est-ce que osaki d'espoir? Parce que biso ba nous voulons savoir que ebite to landaki te. Ebite. Merci champion local de tolobaka télévision za radio te. Ndenge lobi bili yeza, image yeza. Okendaki Congo Brazzaville. Qui est en Pointe Noire, Burundi pendant 7 jours. 7 jours, animal, 5 victoires et 1 défaite. Mokokaka. Mokokaka. Donc, na beti ya osakanade. Na pandi bango kuna ya osakanade. Donc, na profité na nzela micro na yo, na nzela émission na yo. Na pesa ba merci belé.
na ba Congolais à Congo Brazzaville nyonso o ba soutenaki Animal champion de Kinshasa. Wana ezalaki masano. Donc beti ba grive. Na biso yango mo ndazo profiter na micro na senga merci na bana Congo Brazzaville. Ba Congolais nyonso ya Congo Brazzaville en tout cas Poto Masengo Mongali Bango tout Brazzaville Pointe Noire bino tout boyo kango déjà bo soutenaki Animal champion de Kinshasa botalaki couleur na ngate botalaki te ke Animal auti mboka mususu te bozwaki nga lokola ndeko boyambi nga malamu na mboka na bino et puis bo soutenir ba combat na nga nyonso vraiment place boza na pesi bino ba merci longonya yango to garder ka fraternité na biso Congo Brazzaville na RDC ka mainde kaboli toza bandeko. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ebembi te. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na évité. Combat wana et c'est ici na et c'est ici le quoi moudet aimer tout coup du Maboko Bank. Et c'est ici vraiment Dieu connaît na kinko le paix et c'est ici tous les ça vous bina bakino tout au ba les combat wana en tout cas. Ligue ça pas aux quand même na retard mais pour tous les deux combat moko hein les c'est oyo no taper awa. Na évité champion Animal. Tout le monde au bundi kuna kitoko au beti kitoko ndenge tout le monde a bilili oui. Je crois les Anzoto, comme on dit, Tobundi pendant 7 jours. Alors, l'encaissa qui va choc mon corps au Saganate. Mais attention, tu as gagné, RTS j'étais. Na comme wana. Bazalaki nakakil moko. Comment neutraliser